Sikana tela makuna njonjele Dizebe kwani kusese na fulu mwele Aya Mazuzi kedi kampi Kata Guruma Vedi makamozo mona na teme Izo salama Betanga mufamane No konsona ikembe Loko ebele motorisé awa émission na biso tokokende na kosila vraiment tobosani te grand prêtre ayaki oya kotala biso amuyabi Jean Paul aza na kati ya Casablanca donc nakomi kopesa parole na grand artiste mpo na émission na biso Bukwenda mboko watala mani mange mama Bukwenda yo mo de grand journaliste mo tiki ba journaliste ko sala ba biso donc dans mutu mo na Paris wana za bina grand prêtre allez c'est le grand prêtre o ya Congo ya Brazzaville o ya vandi sama kama na kata Paris wana mama makoso na kata Paris o vandi sama so bi mama makoso mutu mbongo ebele ba mbongo lo bangana action tellement tout le monde action na yo ba bref la internet na ba YouTube yango ila sa kula mbongo donc mutambo ala sa bongo abi mama makoso mutambo ebele na kata Paris les seuls dit quand on idéologie à tête ça mutu na kata Paris mama makoso grand prêtre artiste pays à l'élu na kata diversité à l'élu artiste à l'élu mais à l'élu à resola na yo na sima ya diversité na sima ya diversité ndé na rolia donc na komi na suka na saluer bato o balinga ngai la bande aux États-Unis 001 la première dame des États-Unis Katiza Lanit Tawendi bambota tous pozali na zongi na kata Londres 0044 si tu peux ça tango mais ça peut ça tango maman Charlotte Pigeon à Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyoso na Londres respect à Ibrahim les kana biso ko respect à Ibrahim na kata Londres Suzy na kata Londres bambota to famille tout bambota to donc artiste na bino kata moga rap na bino masanga sino Mandela bambota to Jonathan Malé pena ngami ala bikwa Kilema Tete, nono muntu mogoso, mutema ya Kabilikianza, oncle de la c'est l'homme papa na Davina, pamota to siko zali, di baza, di nombe makot, Zibu Beyuku, di atos,